Merci Balandi Nabiso ya Océan du Congo, pe ba fidèle abonné Nabiso ba o ba mesana kolanda chaîne na bango ni na epsa kabino habitude chaîne oyo kitaka sur le terrain pour na kozula bino ba information oyo ezoleka na République démocratique du Congo. Na bi ebele boko kamwa boko tuna mosakoli okenda mosakoli obunga mosakoli na bino yoyo azongi boyebi oyo elekelaka mosakoli yango na zwaka temps ya kopema muke mais tozongi sur le terrain par rapport à mai oyo leka na République démocratique du Congo tolobi tokokanga lisusu monoko te soki tokangi monoko tozo perdre mboka na biso mosako na bino yoyo azongi sur le terrain. Merci na tata Nzambe oyo apesi lisusu pe mape apesi lisusu makasi ya ko mona na bino to ya kozonga lisusu na etande ike ya bino pe merci na mama Océan na soutien na ye oyo asutenaki mosakoli tango azwaki pasi bino so boyebi na marche ya tata mokonzi ekolo mwana mboka Martin Fayulu madi oyo elekaki na changu babetaka mosakoli banda wana bomoni mosakoli azwaka mwa repos avandaka mpona azwaka chaque makasi mais mosakoli azongi par rapport ya mai oyo ezoleka na République démocratique du Congo mpona kopesa bino bainformation lelo tokosimba 3 points ya politique ya mboka na biso mpo ekopesa pasi Congo ezokende Congo ezotengama na ba politicien na biso ba peuple o toza na kati ya mboka tokolobelo côté mais tala biso na distraction ma etali mindule mais tala biso na distraction makambo etali ba division mike toza ba les premiers mais mboka oyo zo pesa biso sentiment pour que to sepela musique mboka oyo zo pesa biso sentiment pour to sepela makambo to na ngoposa tala tozo négliger ngo na yebi ke mission de jeu côté ya maman Océan uti ko sala moni audio bandeko batindeli e poto yebisa kabino chaîne Océan du Congo chaîne ya libération chaîne oyo kitaka sur le terrain pour na kozula bino ba information bandeko na biso ya kisangani batindeli e voice j'espère bolandi yango émission ya maman Océan balobi na minute o kisangani eza déjà tombé yebisanga soki kisangani eza tombé ni nezangi po baboto la Kinshasa ni nezangi po baboto la République démocratique du Congo mais ngai na yo ba division ya mike ya kofingana ya makambo ezangi tina ya makambo lolenge na lolenge mais mboko yeko kende moto akoloba azali te to uti komona na bamboka mususu mapona mesalami gouvernement bimi et puis bakomi ko sala mosala mais ya biso na République démocratique du Congo depuis mapona mesalama kino lelo mosala ko sala mate gouvernement ko bimate et lobi maman c'est ninga lobaka nyonso melio na molio mulili na République démocratique du Congo. Est-ce que kobota ma congolais zande lisumu to kobota ma congolais ezana ndimi okota so na kati ya nini peuple congolais partout zali tant nazolo ba peuple congolais nazolo bana o biso toza na kati ya capitale Kinshasa na bino bato bozali banda po bino boko milongola ka bino ba dekola biso ba diaspora bolobaka ke bino bato boza kuna boko souffrir biso koto toza bien oui biso to na kati tozo souffrir mais bino pe bato boza kuna boyeba ke soki lelo ba refoule bino okokende na Brazza te okokende na Rwanda te okozonga na mboka na République démocratique du Congo tango betaka makambo République démocratique du Congo kara biso c'est si toyebi mwana mboka Félix Tshisekedi banda première mandat na oya yibaka a échoué deuxième mandat pe oya michena nko azo échoué po depuis azo kibokondi depuis a outé ko prêter serment na depuis na j'avais kino lelo tozo kota 6e mois et le ko inese salami tokanisa ki kutu ndenge ya bebisaki na mandat ya liboso oya yibaki deuxième mandat peut-être azumo expérience aya ko sala biso makama kitoko mais deuxième mandat ye to moni e bebe lisusu ko leka na premier mandat dollar le komi na combien mais congolais moko azo lobate kaka ko leka na ba TV koloba makambo ezanga tina kaka koleka na ba TV ko critiquer mais action na terrain to ko sala te Congo malé ezokende tangu Congo ezokende boyebisa ngai to ko suka wapi pe to ko kende wapi est-ce que ba vrai congolais boyoka pasi ya Congo ndenge biso misusu to yoka pasi ya Congo est-ce que ba congolais pende ya makila toza ba congolais oyo toza na biso ba mboka 50-50 oyo toza ba congolais pende ya ba vrai congolais po to monaka na ba mboka bapaya po balobaka moto azwaka mayele na sima ya moto to monaka na banda ko ba mboka bapaya plutôt okomona baninga mo eloko esalami bo baninga bateli babimi bakobunda mais biso na Congo nyonso tozobeta kara lipe mata tolobaka te transport mata tolobaka te dollar de prix mata kino lelo dollar ezo keneka loko na ngomba lusizila ezo mataka seko mata oyo quelle sorte ya peuple Kabila boka mayela ba congolais wapi
bacha mayele na biso po lobi nango ndeko moko loba alobi kocha lumuma nde bacha lumuma bonenga cha boye eza kanga biso bacha eloko moko na kati na po ekanga biso bakongole bakoka kobunda te po bakongole ya kala tomona bana chango bakanga nzela mituko ezoleka te bafini ezokende boye te mais tolemba tokoka lisuko bima te tozokoka lisuko revendiquer badroit te tala 37 à UDPS oyo babunda mais tala oyo bafuti biso lelo peuple congolais makambo Congo ezosala pasi peuple congolais yo muto ozobeta kara na makambo ya Congo peuple congolais yo muto ozosabote makambo ya Congo ekosala eloko te mais nayebisi bino bato bozokanisa ke Congo ekokabwana bino bato bozokanisa ke Congo ekokende te bakoma na Kisangani bakoma ata na Maluku bakoma ata wapi ata na Kinkole awa bakoma mais Congo ekokabama te po toza mitema mabe ba peuple congolais tozomona na bamboka mususu eloko boye salami babimi ba revendiquer ba droit eloko mo besami babimi ba lobi solution pe zwami mais biso na Congo to lobaka te biso na Congo bakanga biso monoko biso na Congo soki pe Kabila tia biso na saki nini ba congolais ba lobaka lisusu te to koma lokola ba ndoki moko boye biso na Congo kaka na munoko yango Félix azosala eloko te yango mais Félix azosala eloko te to bima to benga na Félix azokoka kolima te to bima to benga na Félix azokoka kolima te mboka mobimba to ndi soki combien de partis politiques mais solution na mboka ekopesa makara te kaka makasi olati chemise olie mwa pondu mwa libumo vimbi so tema cravate obimi na TV nga politicien ko critiquer bato lobi bazwi ba pesi mbongo o changer couleur modèle ba politicien o to na bango na Congo tala lelo nde tobosanaka mabe epi lobi pe lobi régime enyokoli biso ntango bakokende après régime mosusu eye ekoti tokoresone soto bia Félix azalaki bien colonel nango abomisa bato so toyebisaka bino colonel nango abomisa bato otyaka tembe te mpo biso tomona yango bacuba mama moko mbeli bato bazokende mpo barevendike pouvoir ya président eli Martin Fayulu biso tomona yango basokisa bajournaliste batya bango bambeli na miso mais lelo bino bozo sepela arrivé à connaître dans la République démocratique du Congo nini connaître nanga wa memela ngai na yo poto sepela arrivé à connaître nanga ole to telema to bunda la mboka na biso tala lelo ba jeune congolais ole to bunda mais ba ko mo beta lisolo nga kutu na yebi tenga makambo musique pe na kiparate ponga na commune sko ko basé trop na mboka na nga po eso sala nga passe bozo beta lisolo ya conseil soki ya fallu ya ko beta so na 10e mois oh bino bomoni important lelo débat na kwa lelo tangu na zoya pona ya musala mais makambo mboka tozo beta kara quelle sorte de modèle à peuple na bamboka mususu bato baotelema bazobunda na bamboka mususu bato baotelema bazoloba mpo na mboka na bango biso tozokoka koloba te tozokoka korevendike te dollar ezomata courant eza te ma eza te kuluna epai kokanga bato ekomi so obimi koke moke bakangi yo est ce que carte d'électeur eza important mpo yo tunela yango bato so baotambola nzela lakisanga carte d'électeur oh quelle sorte ya mboka alors le peuple a bunda ko peuple azo bunda te tala ba politicien oyo to pesa ki maboko lelo likola lokoso ya mbongo ba saboter peuple likola lokoso ya mbongo ba saboter ba komba ya kala la o ba kufa likola lokoso ya mbongo ba saboter ba peuple o ba kufa bango wana batenga mi ba ke ko pesa monsieur Félix Tshisekedi maboko o ako nyokola ba peuple congolais yo muto lingaka mboka peuple congolais oyo lingaka Congo to sima na loboko pona likambo itali Congo to linga République démocratique du Congo 37 ans d'élite oya UDPS tala makambo efuti biso tala eloko ememeli biso soto bito sali nombre ya bato bakokufa de jour au jour soto tiango te to tiaki bango na bamboka mususu mais ezo ata mboka mobima bato basili na Congo bato bakufaka chaque jour mais biso tolobaka te bapoliticien nike balobake badéclara te journée ville morte mobe mpo na bato oyo bakufi bakobeta kara mais yo peuple congolais oza conscient yo peuple congolais oyebi makambo okosala te ozosoutenir bamodele ya bapoliticien wana mboka mobimba depuis mokonzi ya mboka bima kino lelo gouvernement esalama te oyo mboka ndenge nini lobi atokota 6e mois gouvernement ezosalama te une année mpe kosila gouvernement mpe kosalama te mais biso tozosepela muku atombolo faci beton wumela ah peuple
so na moni makambo ekoleka na République démocratique du Congo mo vandi o mituni na botamaka congolais pona nini nini etinaka nga na botama congolais me kosala nini nzambe se aponaki yo nzambe moko ayebi lo pona nini atiaki yo na République démocratique du Congo bayimboka tolinga Congo likambo ya Congo solution ekozwama pa ya bapaya te likambo ya Congo solution ekozwama epai ya bato so ndenge nini biso moko bakolo Congo fo tobundela mabele na biso biso moko bakolo Congo fo totelemela mabele na biso bino mosala bozwi ya kofingaka bato ya kotolaka bato me bino moko makambo etali mpo na makambo mboka bokobeta yango kara tala 37 ans d'élite il est personne autokumisaka il est personne papa sen Kisekedi tango Félix azwaka bo continuer à lokuta to yebeki atazwi mo konza lokuta tango aye akosunga peuple akoyoka souci ya peuple po awuta ki na opposition amona souffrance ya peuple congolais mais aye abaki sur souffrance koleka sous mwana mboka Joseph Kabila oyo mboka ndenge nini 5 personnes oyo bakangi mboka bakangi so combien de personnes oyo tozokoka korevendiquer badroite Vital Kamerhe Félix Tshisekedi Bahachi Lukwebo Mboso oyo babengi oyo azalaki premier ministre oyo 5 personnes oyo bakangi mboka etuluka mboka mobimba tokoka kozwa solution te po tolibere mboka après boya bo soutenir boye ya nanga nini onanga memeli biso nanga so azaki moto malamu to nanga zo pour libérer République démocratique du Congo malinga ka dégager te na yepona na bomisa bino ba peuple te na yepona bundisa bino ba peuple te na dégager ba peuple ba longwa alors nga to tika na bitumba to bundanga na monsieur Félix Tshisekedi na bengana po bino ba peuple bo so bo somi po bino ba peuple bo pema ba mais akobo mama mo si atira ka bino na video bo moni ndeko mobala memi mwana akolela mama na ya kufi siko yo mtozo soutenir boyela mnanga muto aye po asunga peuple to muto aye po sauver peuple aye po boma batula lolenge wana pourquoi le bakite ke na longola nanu ba peuple na ngana bomba bango na bunda na monsieur Félix mais ya zo beta ba bom na koto bana mike bazali mais yo zo sepela na boyela nanga makamba Congo so total zo pesa pasi makamba Congo so total tozo yeba te to koloba lisusu nini mais tu es bino biso pe bato to ana espoir que Congo ekobonga biso pe bato to sana espoir to kotelema to kobunda pona Congo to ali malem déjà to komi ko comprendre que mboka na biso il faut to telema to bunda et mboka na biso il faut to telema to libérer yango to sana mboka kitoko na zo na nzano zo kande ko mboka zo beta lisolo alobi nga kut na enviera na nga France te madame kut na fana na République démocratique du Congo est-ce que ceux qui na ke France mukoni na kokoma millionnaire mais ceux qui na za na Congo par jour ba futa nga mbongo bobo na bomba na kokoma tala réflexion ba congolais ba to ba maele mais yo congolais o zanga o yebite ozo envier na ke na nga France na ke ndepoto na ke nous vanda ozo négliger mboko ozo soutenir ba mboko yo zo envier wana ba diaspora ya bamboka mususu ba soutenir bamboka na bango mais biso ba diaspora na biso ya Congo bazui Congo ba pesi yango mo Congo biso ba diaspora na biso ya Congo bazui Congo on dirait que Congo équipe dans oko bazana bango ba congolais te tala pouvoir place makambo ba kosala tala pouvoir place ne bazo nyoko la peuple congolais tala peuple nenga zo souffrir tala $3 courez ezalaka te mai ezalaka te lelo moto po alamba fo abeta calcul na kolamba ndenge nini courez eza te mai eza te peuple oyo olingaka Congo peuple oyo oza na souci ya Congo peuple oyo olingaka mboka na yo temps ekoki ngonga ekoki topesa na loboko ngonga ekoki topesa na loboko po to libérer République démocratique du Congo totika kobeta makambo ya Congo kara concert a fallu concert à faire concert a wera ya jibe oyo zolinga soki Congo ezate okokota concert wana te faut kota concert wana faut Congo ezala malamu alors soki babotoli biso kara ba musiciens oyo zokumisa okoyoka bango lisusu te po yoka ba musiciens na faut Congo na ezala bien eloko ya motu ezato bundila Congo bozo que ne kotoni sa stade de martyr et contre 80 000 personnes mais so ba te marche pour ko marcher pour na mboka bobima ba 100 personnes ba 200 personnes mais 80 000 personnes bozo que ne bo déborder contre les 80 000 personnes bozo toni sa stade mais pour na mboka na yo po bima o revendiquer ba trois okoka ko bima te tolinga Congo to na souci ya Congo ngana liaka mbonga Congo te na mela rappel soki ni na Congo te mais na souci ya Congo makasi
toye musala ti mama si azo sola na ngai alobi baboto likisangani tala kisangani baboto na miyoki pasi mo ndire na perdre le moko boya nzoto na ngai pona nini pona za congolais du sang mais yo pe muto za congolais du sang linga Congo ta ekoki ya ko libérer République démocratique du Congo to linga te ba bloquer biso to yo kaka ko yo ka bakoko na biso bazalaki baumbu bazalaki na souffrance alors biso pe to lukate to kota lisusu na rythme wana to libérer République démocratique du Congo to so conscience to so banyela bamboka mususu batelemaka baso bundela mboka na bango to tika na ba divergence ya makambo mike makambo ezangi et to yebi Félix abomi mboka. Alors, dans une minute, il faut faire action sur le terrain. La personne qui a TV, ko finga, ko boka na ba jeton, ko loba boy, et ça na sens action sur le terrain, to bima poto libérer mboka na biso. 5 personnes bakangi mboka. 5 personnes bakangi mboka et tout le quoi mboka mobimba. Moto zaki ministre, ye wana batie gouverneur. Moto lo bazaki batie mukoloni ni ngai na yope. To kozala to zaki ba gouverneur, mukoloni ni ngai na yope to zaki ba ministre. To luka batia biso besiko to ko luka. Peuple congolais. Nayebi ke botunaka mosakoli na bino kende mosakoli azongi. Na zongi na kande ya mabe na ko bimisa ba vérité ya mabe. Pour la République démocratique du Congo. Nakobimisa ba vérité ya mabe pour la République démocratique du Congo pour trop c'est trop peuple congolais ko souffrir nakotiela bino vidéo moko na suka émission na ngai botala bana wana bana bato bazaba bango ba innocent bana bato bazaba innocent ba yebelo côté mais bana